Ango ke bato mongo basungaka ya nana efie me ayo eleki nana efia sungaka tabana babola nana efia sungaka tabana bazanga baboti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolimba te kotika nana efie motema malamu Boss abonné trop na. Boss abonné trop na planète Nana et fille. Boss abonné trop na planète Nana et fille. Boss abonné trop Alors merci bino ki bandi konanga boss abonné na planète Nana et fille. Vraiment esa chaîne ya biso nyonso. Vraiment boss abonné so bomoni ka tolia peta na kati ce qui fait yango base. Donc on a beaucoup de boss abonné bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment, trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassy bourgeois, mon swag, le prince Racel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, bisous tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille. Tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les binos. Je vous demande, bisous tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités. Planète nana et fille, TV. S'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Juste s'abonner car au moins là il perdre de l'autre. On se perd. Éternel. Mbote na balandina sa o balandaka Bénédicte Ilonga kakande boyebi fina bino ndeko na bino na zongi lisusu na internet babi tolanda planète Nana et fille to s'abonner na planète Nana et fille le to beta lisolo moko ozo kamusa bato à partir ya Paris na France quoi eza lisolo ya pasi balinde konanga eza lisolo ya mawa eza lisolo vraiment ya pasi o esalemeli pasteur moko à partir ya France. Biongo bande konanga obozo landanga bino batu oyo bonviaka basali ya nzambe bino batu oyo bokendaka bolingi be église ba minene bokenda ba église minene bokendo mona makambu o bato bazo mona eza na pasteur moko boye na partir à France pasteur wana asalela nzambe eyo koma na moment moko boye pasteur habite azasu nanguya ya makasite pasteur wana ake koluka na se akoz luka nzambe ya se mai nakoba akoluka nzambe ya se mai bande konanga eyo koma na moment moko tangu ake ko simba kisi na ye ayo zo kisi pa na ne pas sirène ya mai sirène ba yana apesi ba condition moko boya makasi abisi abi omoni ndengo zawana na vie na yo okoza susu na mwasite Sirène na binike photo sa nini ngana yo tokoma kobima mais pasteur wana azaki marié abala azana mwasi na ye nyosana pona pasteur aluka kaka bikamwa ya nzela ya kisi pona kokwisa bandimi oyo balinga kolanda ba délivrance koyoka ba pasteur bando kolobela bango ba prophétie moko boye ya buzoba ya lokuta pe ya mabe baninga na ngai pe bandeko nanga obozolanda nga na tongo lelo bandeko nanga pasteur wana bakomi kobima na sirène bakomi osala bolingo na bango na sirène wana bolingo vraiment pour pasteur na mwasi pe kuna soki na ndenge ya butu basala bolingo na sirène na bomoto basala bolingo na mwasi na ye mama ya bana na ye sirène wana akomi koyokela mwasi ya pasteur wana zuwa sirène na bisi pasteur ana soit nga soit mama mwasi soit mwasi na wana ya ndako sirène azui abomi mwasi ya pasteur pasteur atikali moko na sirène ta pasteur atikali moko na sirène sirène bolingo na pasteur wana vraiment bolingo na pasteur wana et après ekomi na moment moko pasteur wana sirène yo pesa pasteur ba condition abisi pasteur nini ke okobima lisusu na bana basi te okobimaka na bana mibali pasteur ayoko za condition uti na pa nzambe ya mai on est en Zambie na bango ya mai baninga la condition abimaka na
abimaka na bana mibali abimaka na bana basi te bana mibali yango mpe okobima na bango bafrère ya église ya libanda te ya mosika te ka ya kati église na ye bafrère na baseur bavandi babi pasteur de pas kufela mwasi pasteur abalaka te pasteur eloko te nini te bakoma mona ngo lokwa flou moko boye pasteur wana akomi kolinga ndeko na ye église akomi kobima na bango quand comme bimana bango bakomo sala vraiment bolingo na ba PD pasteur komi na PD azo bimana sirène wana azo bimana ba PD siko na ba PD nazo bimana bango azo zwande ba azo za étoile na bango ndia komi ko utiliser ngo akomi ko salela étoile ya ba frère wana na kati église akomi ko za bango na se ya domination na ye pasteur wana yango bande konanga o bozo landanga na mokola lelo baninga pe bari biso mingi nde na beto non c'était na biso ba basi ba jeune fille surtout biso ba jeune fille otolingaka église wana ba pakolaka mafuta église wana pasteur na soka zo ya boke le poids okwe yaya oyebelo ko pasteur wana salaka oyebelo kana pasteur asalaka te oyebi bikamo o pasteur ana sa te zanyo te bikamo ya nzombe ezaka bikamo mususu o uzomona wana bazokende ko simba ba ke na ndoko nganga bakende ko simba ba miracle moko boye ozali ya nzombe te et soko za na kati église na yo ozo prier ata bozo bandimi 5 personnes 4 personnes kangama na église wana pote o azo salela wana asalela don ya azo salela nzambe apesi miracle nzambe apesi yo zo kende kolanda passer o azo bimisa ndisi ya minute to komoyoka ba passer mo ba komo bimisa ba mbisi na kati njoto moto yaya tala degré bozo mema biso wapi o ne kende pas passer moko boye abimisaka nini soki zuika amba moko maki abimiso maki na kati ya libumu abimiso biloko mona kati maki wana vanda na kati ya libumu euti wapi tango Yesu Masia yaki Yesu Masia tango yaki esa bimisa ka ndosela batu miracle na bo mona ka déjà bimisa batu mbisi na kati ya ndoto abimisa batu nguma abimisa batu soki nyama nini bandeko bo mona tesa le couteau vraiment ozo lekela biso vraiment bien aimé baninga na ngana ko mata côté ya bino pour fongola misu soko botele loko boyoka so likambo komela ki pasteur wana bandeko nanga likambo moko ya pasi onzamba binike bosakani na kombo na biso bosakani na kombo nanga makasi na se ya kombo nanga bozokende ko simba bakisi boko makolata ba pasteur so bazo simba so lingo ye baba pasteur wana bakomi na babagi omo pasteur mo bazui bagi ya fibi tongo atakaka okwei pasteur wana ekomi ba papier mouchoir so bokelo ka papier mouchoir mbala moko bandenge batu bazo kweya na église ya tika batu bazo kweya makasi na kati ya ba église mais ba église ngo biso moko tozo landa bango tozo tambola na ba pasteur wana longo pe tozo mele bango ba mbondo ezala raté bandeko nanga ezala raté yango na profiter na kopesa mbote nanga na mwasi kitoko babi mwana moluba loketo pete mbuyi Laetitia babi yende makambu na bossa na te na Roger François Matanuzola babi Roger François Matanuzola motema ya batu na bossa ni te na Boss Ngasibungu Alex Sosa mambu na pesi mbote sikazali na pesi sisu mbote na les grands caméramen oyo yanga ona lingara mingi Shilo production na pesi mbote na libota nanga nyoso baninga nanga na zongi sisu na lisolo oyo zanai poto pesa mbote kana bandeko nyoso oyo balingaka émission nanga ope balandaka nga loka mwasi ya pembe lokola Chacha oyo molambi ya solo babi motema ya papa batu Papa Noé. Boy Chacha sali mo kinya ba chasser dans le bon quoi. Dans son ici na lisolo bandeko nanga. Ya to pesa ka toujours conseil na bandeko oyo bozo me ma vie na bino na loyenge. Surtout mingi et pas basale nzambe. Tant to sale nzambe to sale nzambe na bolingo pe na motema moko pe na bosolo. To me ma vie na biso na kati na loyenge te. Toi ma vie na biso na ba aventure te. Toi ma vie na biso te pona na moni muninga azokumba mutuka na envier muninga wana na kendo simba kisi. Ya ona sepela na pasteur na ngai pasteur na nga ona sepela na mingi.
pasteur Gilles Baraka na sepelane po nazali pasteur moko ya bolingo azali pasteur moko asala ya nzambe na motema moko atalaka mutuka te yango yaya tongo mona église wana pasteur wana musala na ye ayebisa unika kende kosomba huile kende kosomba nini somba mai somba boye yaya aza faux pasteur azali faux pasteur po mitambusa mana lokuta te nzamba lalaka te pasteur wana kaka ndenge ezalaka na kati église na ye musala na ye ko bima na ba PD ba frère nyonso ya église ya pasteur wana bakoma basi ya pasteur wana koma ko bima na baninga na ye mibali akoma ko passer na bango rapport akoma ko sala akoma ko coucher na bango akomisa bango lokola basi na ye tel degré bandeko muni ba frère ba ye na kati église na yo pasteur yo ke na ba kiss na yo ko bimaka na sirène ya mai apese ba condition kendo ko za bandeko na mibali ndo komisa bango basi na yo kobi ko zwa ba frère batu bana batu komisa bango basi na yo po ni bino ba pasteur bokomi osala makama beboye makama bebo Bible ngo pezo pekisa biso to landa bino ba pasteur to bito landa pe bino to kokima ba église na bino bozo sape mabe bele pe to koma omona ngo pe mpoasa zamba komo bimisa bino pe poasa na miso na biso bo sala mabe ba pasteur bosala mabe makasi ba pasteur bosala mabe bozota exemple ya maman Élisée Mabiala moi c'est pasteur papa qui tata na partie ya Canada maman moko azali na botosa banga kanzambe lokola maman nana e fille oya tosa kaliloba ya nzambe bokoza exemple na yete bozo tambusa komba nzambe na ndenga ba aventure boye baka bino ba pasteur o bino bo sala nzambe na lokuta boye ba ngonga suka nzambe ko beta bino fimbu kanda nzambe ko kita likolo na bino etant que bozo tambusa komba nzambe na ndenga mabe boza mitema mabe vraiment bino ba pasteur tino la boye sala nga pasi nazo ko mutema da kanda makasi na makambo bino ba passer bo kendo kosala bo banga nzambe te simanga bo te ya biso ni ke to banga nzambe to tambusa mana ko banga nzambe to salilo ba nzambe etant que yozo kendo kuna ko bimana sirène na mai ozo kendo ko coucher na baninga mibali ozo kendo ko komisa bango basi na yo ozo sakana na esprit ya biso ba serpe bandimi pourquoi bozo sala bongo ba passer on ba passer bino bo landa ngai o bo landa ngala ngonga oyo bo sepela na 11 amba pesi bino bo sepela lo lenge ndenge bino boza ko vivre bo sepela lo lenge ndenge bozali bo sepela lo lenge ndenge bozali boko mema ba vie na bino te na ba aventure boko mema ba vie na bino te na loyenge nyoso ndaka mbongo eza na suka te mbongo bozo eza na suka te omo ba passer so avant asa le délivrance to asa le prière alors senga ko opesa $150 $250 pour asa le délivrance esa yesu masi avant ça la batu délivrance apesa asenga ka batu mbongo asenga ka batu huile asenga ka batu sope nini asenga ka ngote pourquoi bino bozo bebisa kombo ya nzambe pourquoi bozo mitambusa mana mabe basala nzambe obozo landanga na yeko finga pasteur te na yeko critiquer nanga pasteur te na yeko lobande na likambo zo salema et pas na bino ba pasteur obozo te ya biso liloba nzambe o bino bozo pesa biso ba conseil et tant que bino mo ba conseil bo pesa biso bino mo bo salela ngote pasteur bozala ba pasteur moko be bakobanga nzambe tala siko loko komeli passer na nzambe alola oyo alalaka te nzambe oyo andimbaka te nzambe oyo aza toujours misune ya kofunga pona kokengela banguna nyonso o bazali ko bebisa liloba na ye o bazali ko bebisa kombo na ye ko sali kombo na ye na ndenge moko ya mabe pasteur wana kaka ndenge da pasteur wana na kati ya bureau na ye pasteur wana akeko bima na moninga ne ya mobali kaka ya kati église azobima na ye boum et frère moko boye azaki invité il fallait akutana na pasteur ba solola akoti na kati ya bureau ya pasteur kokota kaka frère na koti na anga fongola porte ya bureau ya pasteur boye ayoka ba somoko boye moi si na mobile vraiment konde moi si ce qui va coucher na mobile na ye makamde basalaka pasteur wana bazo ganga vraiment babuzoba frère na bi jamais na koti ke loko le kanga boete bande kona yebisa bino za histoire vraie et salami na France
Histoire vraie, oh salami baninga nanga na sabine za histoire vraie. Frère Wana a saleli ki mayele, a zui téléphone na ye. Frère Wana a zui téléphone na ye, a bandi kozwa image na kati ya bureau ya pasteur, pasteur ndenga zo sala buzoba, ndenga zo sala makambu mabe, ndenga zo sala nyoso ya mabe. Frère Wana tant azu yango ayoko publier pasteur belé a bebisi ba frère ebelé a bimina ba frère ebelé a bebisi vraiment ba frère Wana makasi ba frère Wana ba komi ko bimana ba ninga na bango mibali siko yebisanga mama o aboti mwana na ye malamu frère akoli malamu kitoko mama na yoka nini ke soi-disant pasteur moko boye ake ko bebisa mwana na ye ese mama wana akosepela lelo soki biso lelo bandimi tozi décision ya kokota so ba église na bino te ese bokote ya banani bokote ya ba mabanga bokote ya banzete so bokolukaka bote ya biso bato bozo bebisa tala bozo bino ba pasteur mabe bokomi ko bebisa réputation ya ba sœur bato ya ba frère bato bokomi ko bebisa ba réputation ba pasteur ebelé ba pasteur bato mususu bazali ba salela nzambe na ko banga nzambe mais bino bokomi ko bebisa ba kombo na bango siko na makamba boye lelonga Benedict Ilonga nde na vandi boye na zupe décision na ko salela nga su nzambe te parce que pona yoki pasteur Wana ndenge abebisi ba frère ebelé boye bisanga le la commune nga pe ko sala ba via lo yenge na komosa na nga ambiance passer mboka moninga bi ser akomote nga siko na bisa passer wana yango bokta moninga na bino akomo bi makunda ba sirène na mai tala degré bomona passer wana atambola ni na obanga nzambe yango ba passer botambola kuna kobanga nzambe botambola na kobanga nzambe bino ba passer bokomi nde convier belé loko moni passer wana église ne eza munene azokosala ba miracle azokweisa bantu azosala boye yo pe pasteur kudu olandi pasteur wana tongo olanda pasteur wana akoye oyebi eteda ma pasteur wana te oyebi eloko pasteur wana azosala te pona akoma na niveau ya kokweisa bantu wana oyebi eloko oyo azosala te tongo okende kuna ayebisi yo ngana la kaboye na zonga kaboye yo pasteur olandi wana obebisi ba mikamba orsion na yo nzamba ndeki kopesa yo obebisi yango likolo ya kolanda ba pasteur moko oyo bazo tambusa kombo nzambe na ndenge moko ya mabe yango bandeko nanga oyo bozo landinga oyo pe bolingaka Benedict Ilonga o fi na bino mwana bino leki na bino yaya na bino ndeko na bino mwasi na bino nyoso ya bino oyo bino bolandinga na mokola lelo bandeko nanga boyokanga surtout bino ba pasteur boyokanga ekosalanga bientôt tambola pe nako banga nzambe tambola na kobanga nzambe mama nana efie na pesisu mbote nanga pe ba merci na mama nana efie o asala kanga po na zala na pesie merci na pesisu mbote nanga lisusu pe ba merci nanga na boss ngasi bungu Alex sosa mambu babi mwana poto ya solo akangi masolo na Point Nord pe Brazzaville autant na kenda ki apesa kinga kimia pe kitokos pe nazala ki à l'aise et pas boss l'équipe a boss nyoso boss ngasibungu Alex sosa mambu mwana ya Point Nord solo pe ya Brazzaville ya solo na pesi sumbote nanga na famille Kitata mama Élysée Mabiala Kitata Daniel Kitata Joël Kitata Lina Kitata pe papa nangai papa Kitata pasteur ya solo na Canada na pesi bango mbote mama nanga Karine Mabiala na pesi mbote papa nanga Mars Ilonga Bekoka na pesi yo mbote famille nanga nyoso na pesi bino mbote pona na linga bino
ndenge bino pe bolinganga to s'abonner na Planète Nana et Fille boye belé tozali ti ba vrai chéri ba vrai Joe tozali ba bien les grands caméramen Chilo ata Chilo tala nenga mais na lando te libanga ka faire kota Chilo production na pese ba mbote yango wana pe ba ko biso na linga bino mingi Bye Nabino. Ango ke batamongo basungaka ya nana efie me ayo eleki. Nana efia sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga baboti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamu bosabone trop na bosabone trop na Planète Nana et Fille bosabone trop na Planète Nana et Fille bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na Planète Nana et Fille vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de tabous abonnés bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na lingi bino trop vraiment merci Planète Fille kitoko makasi Ambassi Bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fally Ipupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers Planète et Fille Nana et Fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tout s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualités. Planète Nana et Fille TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins il va perdre l'autre. On sait pas.